ngami ba parfum sweet ya. Là na ba vraiment que parfum oyo il faut une collection nga ba parfum. Wana na koya kopakula fond de teint nga na nyaka fond de teint oyo NARS parce que bien on se la pe ngingse ozali ya marque ya Gold Deposit. Ma belle engingse oyo salinga ata plus de 5 pour ça aller kokauka. OK ba les belles dames pour ça kokauka to lingi lisusu te. OK. Wow, suki nangi bimi kitoko na mekaki kosala finga ba les belles. I love this parfum. Tout ça d'abord inbox on a bino. OK, wuchi na Shein ba les belles dames. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Ngapé naza bien par la grâce de Dieu. Boni bino ba week-end ça va. Ngapé week-end tokos nzambe azobatela. Là na look nanga on sali comme ça, na eto partager na bino bomo na ndenge e kozala. On eza kelisia. Na kloba mingi te wala to banda vidéo na biso, OK? Voilà les belles dames, là comme bomoni naza sans maquillage et to banda vidéo na biso ko tia maquillage. Là naza na sortie, nazo beta tour avec les filles, ezaki anniversaire à copine, bien si qui n'est moi resto. Donc voilà, et d'abord grâce beauté merci parce que pour son a vraiment kitoko. Grâce beauté et pardon, grâce beauté cosmétique na Paris, merci beaucoup. Nandingo ko vendre sanga pour ce kitoko. Donc voilà, là nazo tia ezali concealer ya couleur ya orange. Nati d'abord base comme monaki, après nati concealer na ya couleur orange pour na sema ko bomba batache ba bloc plus batache te mais pour non tchaka couleur ne si je peux dire ça. Après na koya ko salela o ezali NARS fond de teint ya mai. Donc ce que ngoy ba numéro nango tike na commentaire na se na koye bisayo. OK, après na koya ko pakola fond de teint na nyaka fond de teint o ya NARS parce que evanda kanga kitoko na poso et kindaka vraiment couleur moko na poso ya nzoto nanga kombo moni na tieka ka mukie me butala ndevandi singa na poso devandi singa vraiment poso kitoko. Après na koya kosalela ozali concealer na ngai na bosani kombo nango na soko lengi na koyebiso kombo na problème te et na koya kotia fenty po na koya kosalela ozali contouring. Donc voilà, après na koya kobenda ba concealer na ngai oyo na china elongi pe na koya kobenda pe ozali contour na ngai ya mwindu. Comme bomoni que concealer nanga na tina elongi eza vraiment bright te, eza vraiment clair makasi te, eza presque couleur moko ya gold na poso na ngai. Et là na koya ko bakisa siko o ezali couleur ya makasi ya concealer mais na ko benda ngo te na ko tika ngo pona 5 minutes. OK, et ça na lokwa mwa ko kauka parce que ezali couleur pardon ezali concealer ya mai. Avant que na benda on a otika pour 5 minutes et là na ko sala siko oyo ezali makiki nanga na ko tracer makiki nanga en attendant que concealer nanga oyo na tia couleur makasi et vanda ton na ko benda ngo et vandanga kitoko. Donc voilà. Ngai moko na mona
après wana nakoya kozwa contour na ngai ya poudre ya Elegel Pro e nakoya kopakola yango bisika oyo natiaki oyo ezali fond de teint na ngai oyo ezalaki ya Fenty. Donc voilà, e nakoya kobenda contour na ngai très bien. Donc wana comme omonaki kelisi ezaka pene kaka wana place na osala video na nga ba eni na bino otika po osala video na ntino osala ka video na ba les belles dames et là nakoya ko tracer pe oyo ezali zolo na nga na ko contour yango bien là. Après nakoya kosala oyo ezali naked palette nalingaka palette oyo vraiment mingi okosala yango na journée pe okosala yango na soir ezalaka vraiment bacouleur moko kitoko mpona biso bato mwindo. Ok, là nasalaki misu na nga vraiment simple na kotiela bino musique mpo bozala concentré. Nazozela te yawe bato bayebisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga. Elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi namona kola moyo osalele libota na ngai kobenda oyo ezali poudre na nga nakoya kosala sikoyo ezali fard à jour na nga nazosala ezali fard à jour ya marque nalinga fard à jour oyo mingi evandaka nga vraiment naturel na peau. Donc voilà nakoya kotia yango likolo ya jour comme bozomona wana mwa likolo mokie na benzi yango très bien na elongi bomoni vraiment nde esali couleur moko vraiment kitoko nalinga yango mingi eza vraiment fard à jour na nga préféré. Donc voilà après kotia fard à jour comme ça nakobenda e nakoya pe kopakola oyo ezali engengiseli. Ok, donc voilà comme obiki nazobima mwa sorti engengiseli esalaka kaka bien naosala pe engengiseli oyo ezali ya marque ya Gold Deposit ma belle engengiseli oyo esalinga ata plus de 5 ans. Donc ekomi mpe kokoma na suka nasaleli vraiment mbongo na ngai. Donc engengiseli oyo ya marque na baromaki sozana mposa kosomba engengiseli somba engengiseli oyo ya Gold Deposit okozala desi te mpo ekowumela surtout ça moto otiaka maquillage chaque jour te okobeto pe 10 ans. Ok, donc voilà wana natie engengiseli na nga kombo moni après kotia engengiseli na ngai bisika oyo na ngai konginga e nakobenda elongi na ngai. Après nakoya kopakola crayon na nga na se ya misu mpona kofungola ngai misu. Ok, po omoniki misu na nga nasizaki mwa ya kolala mpona pakoli crayon na nga namoniki misu na nga efungwami. Après nakoya kozwa oyo ezali wax oyo eyaki na baperiki na ngai ya Shein ezalaka vraiment bien mpona kolalisa suki mpe mpona kolalisa makiki oyebi ere moko makiki epanzanaka wax oyo ezalaka bien mpona kosalaka makiki ezala na position moko. Donc voilà comme bomoniki nga nabendeli yango makiki na nga mpo makiki na nga ezala kopanzana te. Après nakoya kotia bambuma na nga ka ya décor ya elongi. Ok, na décorer bambuma na nga ya elongi nalinga toujours kotia bambuma na wana nayebi te pourquoi j'aime bien. kitambala nange longo natali suki na nga ozalaka wow suki nange bimi kitoko na mekaki kosala finga ba les belles dames
efinga una sali yango nga moko nakendaki chez yoyo te mpo nayebaki noke pa yoyo vendredi mpona kosala suki me nakendaki te ma belle namekaki kosala suki na nga et j'aime bien après wana naye kotia oyo ezali fossile oui, que la rose n'a fossile, c'est mon combat. J'aime bien vraiment fossile, pardon. Et nature fossile, n'a quoi comme ça, il a ce que vous allez lèvres, n'a autre où vous allez lip gloss, n'a ya Fenty et crayon, n'a naive sous combo dans votre mise à crayon ya marron, ya onde nazo pakola. Pour n'a quoi c'est maqué, mon nom qu'on a vu sur et dans la ngebu. Après, n'a quoi comme n'a qui gloss, n'a vous allez à Fenty. Donc ne bat so rien na mtase na glace oyo parce que na tieke so ba na koma ko tshina ku mikolo na zongeli tshia rouge à lèvres parce que mbali na ngali na rouge à lèvres mikolo na zongeli mais na za koma ka gloss pardon après na ko bongsa suki na ba coin et na ko ko za pe huile na ya organe na ko tshia organique na ko tshia na nini oyo na suki pona gloss suki na nga engengisa suki na ngai kombo moni na sepelaki vraiment ndenge suki na ngai ebimaki après on a encore kolata ba accessoire na ngai naza biloko matoi na nazo lata ozeli ya mini ya Louis Vuitton que j'aime bien I like ezaka vraiment kitoko ebimisaka éclat na matoi eza mukie mais eza chic quoi. Donc voilà, après on a encore un parfum nangai. On a somba qui ma belle. I love this parfum. Tout ça d'abord inbox on a bino, ok? Ma belle là dans la accessoire nanga o na kotia nanga na partager na bino ça ba accessoire et outil na Shein ba les belles dames ba bracelet o na lati I like ça vient 3 ezoya minene mi balé et ya moyenne moko voilà ça fait comme ça fait vraiment nice on dit que c'est Shein donc qualité na moza qui vraiment kitoko et là nazo ki pe ozali ba bag donc voilà nazo ki ba bag na bozomona ils a 3 na 4 à chasser comme yé ça fait vraiment nice ils ont ba saka sauce na ba accessoire na nzoto ça fait joli parce que biloko matoi nangeza mikie chanel nangeza mukie et na tshi my hair this okay. Ok ma belle, bon mon akandi na zonginga comme ça. Là n'a pas collé huile, non tcha comme on a fait la vidéo et n'a pas collé engingi seulement comme on a somba on a TikTok. Il y a ba black woman non tcha pe photo donc quelque part ici parce qu'on a eu sur comme on a monté le matin qui est na chambre pour les belles pour la gens en retard. C'est ça que ça linga comme ça et c'est linga comme linga comme ça pour ça absolument que pour ça aller coca. Ok ba les belles dames pour ça coca to lingi li sous-souté. Ok et là dans la petite robe nanga ozali robe ya belle avant net c'est la couleur ya noir. Nanga la robe homme mana maintenant ko quitter na bit semana notamment les avec les filles parce que les anniversaire ya camarade nanga grande sœur aza mukolo nanga mais aza camarade aza grande sœur ok donc voilà là les anniversaires na ye to ki ko fêter car 3 filles je pense tozaka ba fille to lié moi cocktail moi ni ça la ka bien ambiance je pense non mais ma bino penangai yeah suki nanga na défrisant mo comme on a que suki nanga changer na changer na changer modèle pour na été na monika modèle mo comment ko ya afro na monyo Boeing c'est ça qui na défrisant haut voilà donc voilà c'est tout hein et là na parfait na nga na robaxa parce que bobi qui na check parfait avant que na check lamba là ce qu'on a check lamba il faut na baxa parfait là parfait na nga usa parfait na nga préféré comme parfait za de sunini caronini et comme dans wekimi bande comme tu comme on a c'est non tu comme parfait on a c'est belle dame na vraiment embrouillé parfait na nga préféré et comme déjà on a c'est j'aime bien. Donc voilà. Non, ça sur la mbrongo.
et likolo nango na yo bakisa encore Juliette Hazegan parfum on a lingaka mpona kendaka kosomela qualité oyo ya Louis Vuitton na Selfridges na mekaka parfum oyo et na nga ngami ba parfum sweet yeah. Là na ba vraiment que parfum oyo il faut ya na collection nga ba parfum ma belle I love it. Si vous avez un parfum sur la suite, nous avons Meka Oyo, Juliette Hazegan, c'est ça, Juliette en français, Juliette Hazegan, des combos nango, donc c'est vraiment joli. Et nous avons à 100 000, oh ma belle, le lot vraiment, bah fibre, kaka sur la mbong, combinaison Oyo na Omi balé, bisous. Rien à dire, bisous. Et nous allons mettre dans le famille qui là en retard, n'a pas sapat nanga, n'a déjà robe nanga noir, parce que soit nanga gold, n'a évité ça qui n'y n'a pas évité sapat ni non, mais je pense que dans quelqu'un noir, nous on a bec dans la tombe tout en noir, oui non que c'est mal en noir, et non parce que chez nous on a kingo pour ça la karaké et pop, ok, donc voilà. Voilà la sisi look nanga c'est comme ça ma belle que j'aime bien, c'est vraiment simple, ça fait sexy mais pas trop, ça fait chic, robe ezamoulaï, mais ils ont bipé kakota tolo, mais mingi pété, ok, bah les belles dames. Et là, pour son ange bimi vraiment kitoko que j'aime bien. Et ceux qui n'ont pas bimi bien, qui n'a et match vraiment comme on une robe nanga pour bah d'été robe nanga et bimi et mon ani et sali kitoko. Après on a la robe nanga n'enge zalaki, look nanga mon bimba na soirée, c'était comme ça. Là, t'es que ça pas nanga ya noir et na simba qui purse nanga bozomo na wana ya gold. Et robe nabi se vanda qui n'a vraiment kitoko na nzoto, rien à dire. Robe nanga ezali robe ya Bella Barnett, ok, bah les belles dames, ce qu'on zo luka ki obima, ozo luka moloko moko ya bien, ozala unique, obima simple kitoko, classe et tout, beta tour na Bella Barnett, okozala décidé, nga vraiment, na comment abonner à Bella Barnett na ba robe na bango, parce que j'aime bien, batisi na bango zaka batisi o emoni zaka nzoto te, pe evanda kabisu kitoko na nzoto ma belle. La robe auto wa filmer nga déjà oteki kolia, mais botala ka ndenge evandi nga na nzoto, okondima teke la rozo tu kolia too much, ok? I love this dress. This dress, on a deux couleurs, la pembe na ya mwindu, et to lieki vraiment très bien, et te souhaiter bino ba bon appétit, hein? Donc voilà, sorti na soda qui vraiment kitoko, merci beaucoup, nande bozai ki wana te partager tant on a bien. Merci beaucoup nande bozai ki nanga ne bandeli jusqu'à la fin, j'espère que vidéo et c'est pélissi bino, so mon que vidéo et c'est pélissi ko bo sala te ko zala abonner, ko aimer, ko partager vidéo, et ko sala nga bien makasi. Tika en commentaire na se, au moins ceux qui nanga au comment, est-ce que Simbi la roast ou non? Tika dans commentaire na se to solo na se, et ko sala bien makasi. Donc on va mingi te ba de benam zala abonner, aimer, peut partager, ko sala nga bien. Bisous, bye.